Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public. Émission Impact, émission idéologie, émission to voter na premier tour, deuxième tour ezate. Ba tout lampaka ba mon appelé venaba ou ndenge venanga mo waze ko lobakala. Ya solo l'émission lelo ezago ezelengi parce que neko bimisa no vérité. Biso à vie du public to kenda l'émission na source. Fandaki na ngai ba benga bima vinga ezana ndeko moko awa abengisaki mwana na Québec na Canada. Mwana komi kuna même pas des semaines bazongisi mwana na lokola koli na kini. Mwana yaki poto na ba valise na ye bazongisi na kini. Raison nini? Balobi ke mwana oyo aza ndoki. Mwana o Stéphanie na uti na ye kini. Donc papa bota mwana depuis mwana atiki mwana na zemi ake poto a reconnaître quand même mwana etika na benga mwana ngai. Mwana komi na poto kuna mama mwasi ya papa marâtre ya mwana azo akize mwana na des sorcières. Stéphane des sorcières abandi ko torturer mwana na Québec ti il paraît que asubeli mwana na munoko asubeli na elongi. Est-ce que za malamu yo marâtre osubela mwana ya mbanda? Pourquoi il faut que ça la bongo? Tokoyeba ngo lelo ba pesinga ba kombo nazo tanga na ba kombo ba tutu. Papa et moi, on a Dani na Québec. La marâtre, c'est Niclette. Moi, na Québec, bah ça fort papa en collaboration avec oncle papa, bengi moi na komi Québec, très bien. La voisin qui na camarade ya papa il parle. A komi kuna batika ke moko na ndako, bakangeli ye moko tika na ndako. Ba tortira ka mona chaque jour ko bête. Mwana na poto na Québec boye sanga niveau malilo eza kuna mikolo bakati mwana kolo. Est-ce que za malamu boye sanga numéro na ngeza affiché c'est bo sepelte bo bengi boye bisinga oleki boko ma ba commentaire lukuta. Non na tie image te nazo kende siko na kan luka. Bana kan luka na poto bisika bozambo te na bino tu na ebike bolinganga. Soki likambo eza ya bien te faux to bimisa yango na mpoisa. Mwana mwasi Niclette azena problème na mwana. Est-ce que réellement mwana zandoki? Bon, ceux qui m'ont nazandoki, pourquoi pas qu'on m'aime pas basala nzambe ba bondela pona yo? Comme le roba délivrance moi kala na yebaki, ba osopela mona bougie ya moto, ba tie mona bougie na makolo. Loba ozagandoki. To sto ba Jésus-Christ Nazareth banga su eloko te. Tikana fan sama bat na bonto landa lisolo. Didier Masuki mbali ya mandefu apembe, Didier Masuki mbali ya mandefu apembe. Mutaobo ya zate di. Silvio Wechi Bomongo Esanga. Fiston Bassin de FB International, agence assure. Merci à toi, Angèle Kinkela, Mikolo Nobenge Kilongo, Angèle Kinkela. Fabrice Nteka, le boss américain. Mère rêvée au Akumu ya Pape. Maman Emeline Zemba, Balobi Maman Likelemba. Motema tous Pepele Ambetolo. Mutakobo Yazate. Charlie Malula, Oya José de Londres, 3 fois Dior. Charlie Malula. Des fois, ça soit une colis, nazo kima okende na agence, fona mema 5 personnes pour to mema ou bien. Ya samito mukubwa. Peter di wabanza na bosani yote. Batutu bolinga karabi mavinga. Wana na moni Didier Masuki, na moni fils Kinkela Kokonzau. Ba vie na ngato ya mikili vraiment so iko mono de problème te. Tozonga non na sujet na biso ndeko oyo abengi mwana na poto. Soit disant que mwana ngokuna azandoki. Bandi ko torturer. Nini elakisi ke mwana ngo azandoki? Est-ce que bona thermomètre ya kotala niveau ki ndoki ya mwana? Bandi ko torturer mwana na Québec. Mwana sali même pas un mois, bazongisi mwana na kini. Kitoko trop. Vous comprenez? Même pas un mois bazongisi mwana na kini neti koli ba kosi mwana. Mwana ngo komona ye mwana ya papa Dani. Mama na ye Niclette mwana bozwa komone pona okende boko mona mwana bo mona koko ya mwana kokololo na ye ninga zo fâché aza mutetela makambo o bandeko na olinga oloba mingi te na olinga bino nde bolanda boyebisa ngai po ngana linga suna kota makambo abatu te mais ba esinga te rabi osa comme ça no bien ozula so ba vérité ke dans information na source yo ngasi na okezo ngo wapi na oke type mwana place mwana za na kan luka na zui mwana na kepa mama ya mwana
tosoli mpe na papa leki to papa kulutu ya mwana apres toketi mpa koko na ye koko ya dani naloba mingi te mpo makambo so ekoma opianga kanda. Merci à toi Didier Masuki bela dinganga na bosani yo te bapatron to ya basite internet bamaster na ngai nakena kuna. Eh bien voilà, balandi ya vie du public ndenge nauti koyesa bino toza siko awa na ndako epai ya mama ya Stéphanie mwana oyo nabeti lisolo ki auti Canada oyo marâtre na ye asalaki ye ndenge boyoki wana aza mopanzi na nga bokoyoka lisolo yango malamu mpa na ye moko bongo to juge mokili oyo tozokende wapi. Stéphanie aza mopanzi na nga. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Loba mo makasi komono vraiment nani babengako nani? Stéphanie nani? Stéphanie Mbolotinga. Kobanga te loba makasi bato nyonso bayoka yo. Boni siko santé. Santé za bien. Obanga? Tina banga te. Loba makasi. Okendaki Canada après bazongisi yo. Bongo? Bongo. Jo okendaka nani ayaki bango na aéroport? Moto ayambaki nga na aéroport ezalaki Niclette. Nani? Niclette. Niclette aza nani pana? Aza nani pana? Aza mwasi ya papa ya biso. Après mama Niclette azwi yo boketi na ndako. Ayambaki yo très bien? Oui. Okomi na ndako bapesi biloko ya olia beta lisolo? Batikanga na ndako nga moko bakanganga porte bango babimaka navandaka na ndako nga moko nalala njala na ndako naliaka te mani kati asubeli nga na elongi ntango tokende aéroport asubeli yo? asubela nga na elongi ape ntango akenda kotika na aéroport babina bosani na vie alobi obosani na vie na yo ozalaki ofinga te na nde ofinga bango te bongo basubelaki yo mpona ngamo navanda na nga ayo osubela ngai me kuna ya ndako okendaki epai ya papa Dani aza nani? papa na ngai papa na yo ntango okomi kuna okutaki mpe bana misusu bandeko na yo bango bazalaki bozaosolana bango bien bosakana mpe est-ce que oyesa biso na lisolo ebandaki ndenge nini ti asubela yo asalaki yo nini? asalaki ngai pelo te asubeli yo kaka bandi obeta chaque jour Niclette abetaka yo na Dani bandi obeta ngai soki baza obeta mpo nani? nga avanda na natala tv bango babandi otuna bakeso nga aboyi na nga bagangela nga yango mpe nga mpe na banga koloba baza otuna bakestion nini? bando tuna bakestion yo Stéphanie yo mama abino obela yo kende kuna zonga Kongo mpa abino bango bapesi raison babiki yo ozalaka ndoki ya solo te bakanganga ndoki nazala na ndoki te bango babika yo oza ndoki bayeba yo oza ndoki yo pozoboyaka nga na ndoki so nani yebisa ye bango ke yo oza ndoki? mutu te bango moko kaka babiki ye yo okendaki kuna obalusi mama Niclette mutanga abotani mwana mwasi plutôt yo balusi mwana ye akomi mwana mobali mama Niclette nde ye aloba abota alinga abota mwana mwasi akomi mwana mobali yango mpe nga mpe nabalusaki mwana mobali yango te yo balusaka ochangeaka basexe ya bana so me babotama te nachangeaka te botama esaki bon yo oloba nini? naloba elo te otalaka otango ozali kuna ntango babeto chaque jour wana moyen ofunda toyebisa ata la police ezalaki te? Wana banda kobeta makasi chaque jour après bazwi bakangi yo lokola koli bakei otiko na avion ozongi yo moko nani akenda otiko na aéroport? ezalaki kaka bango kaka Dani na mama Niclette
Kuna kacho suki. ezalaki kaka ye Yemta kacho suki. Dani. Vous avez basili? Mm. Comprenez, l'enfant n'arrive pas vraiment à parler, peut-être elle est sous les émotions, mais sa maman est là, elle peut parler. Maman Kopoussana, maman Sarah, c'est vrai, ça fait très mal. Et toute la famille a des larmes, mais on n'arrive pas à supporter, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces genres de comportements. Pour ça, maman Fanda, et ça. Ok. Et Mbote maman. Mbote papa. Comment on a Sarah? Une maman, il y a Stéphanie Razampandi. Ngai. Mbote na Dani. Na Dani. Relation na Dani za d'abord. Ezaki. Moi c'est mobile ngana ndenge ezaka atika ngana zema mukina ndenge vaja kinda kana se retrouver te Dani abali kuna ngape na vani na tika inanga. Nani basali ba mikanda mona ba mi balé na oncle na ye. To sudi ka tete mwana okende to ndimi to d'accord te mwana kende. Kwa aza mwana ngapi mwana ye. Mwana ayeko kende ake Canada. To mwana ki elika po 2 jours ni kata bengi. Oh Stéphanie ye moi ça Dani. Oh Stéphanie ama elle était Stéphanie ko kombo na ekuto do ko makate intina dit Stéphanie atanga ngote. To bengi Stéphanie to bi Stéphanie est-ce que ça solo te masara bazoko sana bango. To yikovanda. Elika po do ba 4 semaines na ndambubwe. Ayeko benga Patrick. Oh Patrick, bino boza bandoki. Bolo ba kata Stéphanie. Bolo ba kata Stéphanie bo bandoki. Patrick bingana za grand frère nanga. Patrick bingana za ndoki. Bien ba na mama bino ne boza bandoki bolo ba kata Stéphanie. Patrick bingai. Papa ko atiki biso na muke ko na maboko na ya mama na mama kam da boko biso. Lolo de mama so kuma ndoki pas Stéphanie ndenge ni ouais. Awatanga na kombo so ipe ya Shako. Mais Shako wana aza doki noka ba Dani moko de moi ne nde Shako. To comprendre be phénomène ngoti to yeba te soki pe izana nini soki pe zani do to yeba te. Ni kata sube mona tina munoko. Asubeli mwana ko beta mwana. Wana linga sale délivrance Tony. To ebité. Do Dani kati mwana ba porta tina makolo. Do na libumu ni pe so ni botalo mo be liba mo Dani bambe mwana a. Donc mwana a beta ki mbata na minu do minu mi sat nyoso ezo bouger. Do mbeba nyoso do mwana avec na ba pota na ba pota. Mwana lobi bazo bete chaque jour. On bete chaque jour pen. Étant ba qualifié ki azandoki ba komi ko beta neti délivrance ko beta. Do le roi délivrance te ba komi beta mwana. Moi donc moi pena d'ailleurs pena bien té. De mwana a aye mwana na ba fièvre, moi donc pas de moi ninga za ki de aye pena dimension makila makasi. Donc sumé ba kis ndo mo kutu be ça va. Mais si quoi autant bosoli na mwana ou bien quand on était est-ce qu'azali ko répondre ba on te kuna tam na moi insolence moko boye toni ni ba ke beta. Te mwana te na do ne pena boko le mwana nga jamais dans intimité. Mais oh Daniel Sali ikola mwana na ye moko o aboti a futango do ako futango pe do o Daniel Sali ko mwana ye. Et to solana no siko azongaki mukoni na Kinshasa. Azongaki dimanche akoma dimanche na 22h. Do bien ka grand frère so ka brusquement te yaka ni ordre Stéphanie aéroport. Ya studio Stéphanie aéroport o yako zoye. Tant comme ni aéroport kuna kuti oncle ba Dani de FCO non que te Sarah azobela ngwa Stéphanie azongi. Patika bitin Sarah azobela to te ba comment be babite yango Stéphanie azongi pona Sarah azobela. Ngana zobela te dans le studio dans le mois en bas mon ndaka kota ndaka dans yaki passer ba 22h. Mwana azwaki mukandane normal akene Canada et kabal wana basali bazong sa mwana na raison que maman na zobela. Maman na zobela de ngam na zobela de 50 mwana fala zonga de mwana ni ya bazongi si mwana. Ndenge azana mikandane ezana. Ezana ngoso de eza pas oncle ba Dani Pablo. Mais nayoki ke Dani azape na papa kuna na Canada azape na bandeko kuna est-ce que opportunité pourquoi pas afin sata mwana et pas ya ndeko na ye to pas papa na ye soki et pas ya marâtre simba ete. Bon kotana ne to ebisaki yango te. Donc to ebisaki yango te. Po ye de temps te yo nani papa bino azakuna omoni mwana production na
roke te ni papa mwana yo ngana posana koki na ngate mwana yo d'abord galata mwana ye loko te mama zi mwana tindi mwana awa ezaka ta bino moko tinda kende ni azongisi po tango akendaka mema valise bilamba amemeki mwa bilamba na période que ezalaki na mwa valise ameme bilamba na ye bafoto ne nyonso do babilamba nyonso période oyo esengi abimela yango do amemaki yango nyonso akati ye bilamba nyonso atumbi na saki na basaputu nyonso atumbi do mwana atane eloko te ayene eloko te de bilamba ye na nka yango so mpe jakete moko na buta malili na balivre aka esili ayene eloko te yango mwana ye tala balivre oyo bandeko yango mwana aye nango esolo eza mwa pasi aye na balivre oyo te do esili do fa balamba mwana yeki na nka yango esili balivre oyo aye nango eza ya bana batangaka asi oyo nandimi teke basombaki yango na jakete oyo ayeki nango mpona Canada malili ezala makasi ya wili Canada malili mwa bilamba awuti nango Canada yango oyo toyebi te yo ntango oye okuti yo mpo oyeba eke mama azobela te nayeba te mama mpe abela na ye te so kuna ntango baozonga so bayesaki oni bayebisanga mama abela zonga na bana ya papa na kuna bozalaki osola bino bien bango mpe bayebi kaki mama no azobela yango ozongi soki obeli ye mwana oyo asalaka ni azalaka bien te dérangeant makasi azalaka na souci mwa makasi aza bien te taka mwana elle a je crois elle peut avoir quel âge comme ça 7 ans elle a 7 ans regardez cette fille mets-toi debout s'il te plaît voilà elle a 7 ans. Elle est encore trop jeune, très petite. A petit peu dans classe en kalaté, je pense aux hommes. Donc papa n'a bien ça qui est au Canada et après va qualifier des sorciers, va sali au baki ko sala, va torturer, va betaka chaque jour ndenge moko lobby awa. Après va jongisi soit disant que maman nae azo bela aya rapide, aya ko secourir maman nae n'était moins na 7 ans. Ce qui mama beli a secourir rien na nini et babuti nepe na monyo mpandi wana biso nepte so zo yango o azonga ki na yango ça fait très mal et message nini ko pesa et pas ya Dani o yaza papa na par rapport à acte o a posé lo message ni pour nga ko bakanga ba mobile mwasi na mobile de bakanga pe mwasi na mobile pe na o asali mwana nga bakanga pe mwasi na mobile pour nga ngwane sini. Vous comptez faire encore quelques démarches pour que mon azon afin de pas kokonaye peut-être qu'on a vivre peu mieux. Et ça bien coûte. Ne sais pas qu'on a un kokona bon. Donc ça coûte moi bien. Mais est-ce que vous me capez que vous l'endez moi na ba prière que beta à maman là. Te papa moi na zan dokité. Et moi na zan dokité. Monsieur Pierre Zagin do fallait vraiment que qu'on a me bande seconde bien te. Ebite tata mwana so ebite do okina ba kwanso na bongo na mwana. Te mwana buye balanda kana ba prière te na ba so ipe so ipe ndenge ni yo do landi te loko te problème te do ba mo zongi mwa te mwana ndoki izaka te izala te sko nga mwana yo na vaine sko da mama kamni na moni de pa botami na kangi na ndoki te na moni mwana ngani loko te na moni ni loko te nga mona vaine mwana nga loko elo ni na moni te o mwana buye ndoki loko te iloko te. Attention moi na zandoki yo papa ya mwana siko limba nani ba délivrer le moi. Outi na Canada outi mwana zonga Kinshasa lokola koli. Atako to zandoki. Et puis la fille est là, elle parle bien, azana était normal. N'était pas ça l'anzambe bo mona biso bolo bana mpona ka o. Bato bo landa biso c'est vrai mingi ba ofinga, mingi ba loba. Problème te. Mais bota non ka o meka ko saba analyse. Au santé moi na batna Kinshasa. Ok, poto tiki moi si na zemi. Presque près de 7 ans, maman bokoli zemi yemoko aboti na ye, moi na pe akoli 7 ans. Aujourd'hui courage ya okanta moi na obengi moi na Kinshasa, aya kuna ko rejoindre peut-être yo mo bokola moi na yo. Moi na ye bokomi ko torturer moi na, soit disant kazandoki. Ko subela moi na tina munoko. Est-ce qu'ils alaka? Stéphanie. Okwebisa papa Danini. Eza puso bakanga bamu. Bongo maman Niclette. Maman Niclette peut bakanga bamu. Vous voyez, l'enfant n'arrive pas à parler et
c'est vrai aza na douleur aza na mpasi na motema makambo so azomona o neti ndoto ça fait très mal. Stéphanie naki 7 ans awa toza na Kanduka na quartier Kanduka bisika bafandaka la petite azali na esengo mona ya okemona papa na ye amona mpe bandeko na ye peut-être esala mwa bien mais barefule mwana lokola obe lokola nini lokola koli bazongisi mwana Kishasa lokola koli bayeseke mama na ye azobela aussi longtemps mama azali kobela te ya pasi ya vraiment pasi bandeko boyebi ndeko totanga komona Dani aza na Canada na Québec na Canada aza na Québec Dani mobali ya Niclette oyo Dani nde papa na ye biologique et Niclette azali bongo marâtre na ye oyo asali ke paraki asubeli mwana bazokisi pota na libumu na likolo mwa pota na moni su wana ezosala mwa pasi toza pe na ndeko ya maman na biso azawa fanda no wata awa ça ne dérange pas hein? On est en famille comprenez mbote papa mbote na kombo su nani kombo na nga Etienne ozana na famille nazaleki ya Dani ozaleki ya Dani oui Dani petit frère na oyo Etienne par rapport à acte oyo esalami na famille en tant qu'élève ya Dani qu'est-ce que tu peux dire donc pour nga vraiment na esengo te po mwana Stéphanie Dani atiki nga na mwana do mwana na libumu okay tobokoli mwana pendant 7 ans eloko wana kindoki vraiment nayebaki yango te tina ndenge basali ba démarche ya mwana okende kuna famille na biso pe bayebaki yango te donc nga nakomona kaka na internet na mpe bancho non comment bomela bato makama ba voyage kobanga bongo ya ye sikoyo yakenda ndenge nini biso toyebaka ndenge nini mpo ya voyage na ndako na biso donc nga nakomona mwana internet ke ye moko apublie bafoto ya mwana tina komona camarade na ye pati ayibisinga bitin tozalaki na Dani aligne lelo nga bi ngai mpe namoni babiloko yango kaka na neti oke Stéphane voyage mais biso mpe na ndako toyebi te koko na biso kutu ya mwasi autaki kozala kuna na Canada autaki koya na le 17 mars akomaki awa Dani mpe amonaki mpe te deux voyages oyo koko na bango avoyage kuna Dani amonaka ye te donc c'est regrettable vraiment mpona Dani soki ndenge apose acte oyo en plus donc nalingi nalobaka mpona ndenge alobaki ke démarche ya mwana oyo ntina ndenge amati kuna moto asalaki badémarche ya mwana oyo ye azolobaki mwana moko boye akoli no na mbale moto asalaki yango tata mwasi na ye Marceline mpona eloko wana vraiment Daniel ameke mpe korefléchir na eloko wana vraiment donc bambote kaka place aza mais ameka mpe korefléchir mpona mwana epo aza mwana ya liboso. Tu peux dire par rapport à ces mecs na bino moi c'est Dani ndeko Niclette non ndeko Niclette vraiment nayebi ete moi c'est grand frère na Dani nga nayebi ete oyebi Niclette nayebi ete mais quand même ndeko aza na ndeko Dani kuna nayebi ete mpo tosolaka te tosolaka te depuis basala makambo na bango na mobali tosolaka te bien koyebi ete sikoyo eza ndeko oyo mwasi ndeko na wana Dani ye moto atorture mwana asubeli ye na munoko et déjà biologiquement parlé eza déjà eza infraction ya makasi et puis eza kopepusha mwana bainfection ya makasi ya malamu te. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette dame? Ah oui Niclette ye mpe aza mwasi aza mama bobokoli mais oyo asali mpona mwana moninga na ye c'est vraiment regrettable po ye mpe aza na bana un jour mpe bakosala mpe divorce na Dani atikali na bana wana est ce que ya kolingaka bana na babokama lisusu na maboko na banda soki asali réflexion na oyo asali na mwana moninga est ce que ya kolinga alinga ti mais donc vraiment bonne chance pour na bango. Disait à votre nièce qu'elle est sorcière. Voilà pourquoi basali ndengwa qui changer mwana tout le monde en français a changé sexe ya mwana o c'est mec ne fallait bota sexe ya mwana o azadi ana libumo nzambe vraiment sali ke mwana kobota mwasi abota masu mobali jamais ils ont mal réfléchi. Oui donc basali kaka po bazongisa mwana o mais nga vanda mwana depuis 5 ans makambo kindoka eza te. Un dernier message pour eux. Ça va. Pour na bandeko bazo se comporter ndenge wana konyokola bana ya ba marâtre et puis pour na bango moko o couple o ya Dani na Niclette. Donc pour nga vraiment
na mingi akoloba te mpona bandeko wana, mais il faut bayeba ndenge akose comporter na bana pour bango mpe lokola baboti un jour mpe ekotombeki soki basali déplacement bana bango batikala na bandeko mosusu, il faut bayeba sikoyo ndenge akose comporter. Ça va, merci. Anima Kwakala, je pense que Zolanda Bisso depuis Québec, bah fan tout à Québec, bah Zolanda Bisso. Mais est-ce que des marchés kozala pour na mon azonga fan tapa ba koko na parce que azami kandana. Dans un premier temps, il faut qu'on a un hôpital, azano ba soins médicaux pour moi na yaki vraiment mabe. Donc asa déjà infecté. Faut ba longo la déjà infection les antoto na. Si manango logo la sana koko na kuna. Koko na ya kosala de mieux. Akobengisa ye bango pe bakomona ye kuna kozalaka kuna. Merci. Et psychologiquement parlant, qu'est-ce que vous faites pour l'enfant? Parce qu'apparemment Amoni a gardé moi N1 pour les enfants, c'est pas très, c'est ça m'a bien dit. Non, ça en est bien. Pour moi N1 ya maratre na ye na Dani. Donc il faut que yemoko soki yemoko papa reconnaître mabe na ye, moi na kolimbisa ye. C'est très bien et comprenez. Donc l'enfant est là et maman Sarambo. Et c'est vrai ça moi pas si mais te supporter quand même. Par rapport à Ndenge de quoi lobby koto les qui a Dani ne te go baksani. Tanga ni comme baksate ezaka bien le kaba koko na bango bandimi te mwana zonga kuna maboko na bango moko ezana ngo bien. Ça a eu une vie au sac. Une vie. Bon. Un thé kaka. Une fantaisie kaka. T'es kaka et pas la biso koto. T'es kaka ba fantaisie kaka na kanduka bisika toza. Je vois comprenez na expliquer qui a Willy de ma blog au moins na yaki na encore yango. Bilamba lataki. Pantalon jean oyo na oyo na survêt oyo so jaquette na sapato na ya lataki yango ya malili vraiment na couverture oyo encore ba pesta qui na ba livre oyo pour 4. D'accord ya nani zam terme nene Stéphanie hein kolanda makambo na te nzamba osunga yoki mais so tout le monde était ozunga so pas Dani nga kuna na ozunga susu te ozunga te te parole non pas les qui ucha ananda makambo ozunga hein. Quelle désolation, moi, Azana passe dans le thème. Merci, maman Sarah. N'habitez ceux qui sont absolument appelés Coco et Dani, ou Azaki Kuna na Québec, à moi tout, tous appelés impression naïe, n'a pas de comme suit la famille et ça m'a l'air ming. Et merci. Et pas Annie ou journaliste. Bien qui biso pour nous informer sur ma cambo et ça passe. Ma cambo tu sais en Belgique, bana ma passe. O bandoki balozong si bango basali boy na lobaki na lingi na kokota ba makambo batute et on a otika l'église au milieu du village moi nous ajo ata kuchoki azandoki pona ko délivrer est-ce qu'il faut bien ba pasteur Dieu mo peut ko prier ka ko isi mwana tika niki ndoki atiki na iti toko ba reportage na biso to na Wilson Bilili bon to suit cette émission abiso. Ben voilà, toujours contenu reportage Nabiso. Sœur, bonjour. Bonjour. Comment Laetitia. Vous avez une bébé Stéphanie. Nga maman Kulutunai. Maman Kuluta Stéphanie. Yep, Stéphanie azongi bo azongi neti koli ça lui onde. Et ça n'a vraiment pas si dans ma cam tonton Dania Sali. To éviter ce qui moi suis wana a salaini ce qui a salaini vraiment to éviter. Bolingote bolingote à niveau wana ti OK beta moi nous tena niveau wana olobana moi non ke kolukanga sudenga na papa na ote vraiment na regretter ma casse koto zali tonton Dani nzamba wafuta nana mingi olobati basubeli mwana na munoko kutu mwana il fallait ko hôpital fallait nda ba traitement ma casse tonton Dani wa sali mais moi na lobaki papa mais mani kata subelinga papa olobelo to temika bota moi sina vraiment na regretter koto zali nzamba wafuta moi na lobi ke bano bete chaque jour moi na yemo ko to lobi na moi to tunika moi na question ke kuna da ki maman to na ki vraiment bien ti bano ko betanga ya no na ndoki olia te moi na lobabu bona moi ça tonton Dani lobi nzamba ko futa yepe abota yepa bota akobota ata un jour bobo na tonton Dani moi c'est dans Dani or moi si mususu moi ça na ça pika banika onde asali Stéphanie
bani bana bomba innocent bana bon ba innocent mais au moins bon ça azoki fa azana zemini fa bota moi si Stéphanie que okuta et déjà c'est aboti moi na moko ba kebi non na kokuta maman ni que déjà aboti moi mobali akena kuta desi ni que déjà mobali bana te moi mobali ngakunda sepe kunde na boti moi na mobali ici non pia conseil na maman nyonso o ba olanda nga na o ni keta sali nzambali kola fute bon conseil ni pia ni clé atika babuzo ba na atika po pa moi si akintoki ndasubile moi akintoki otala nga ala ndoki o asali ba sala pe moi na ye ala ndoki merci okiranga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu Poete na lumba solo ya bonzambe bwayo pene na bato. Osalanga mwinda poete na ngengisa bomoi pe mitema mitungisa mina pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kokola. Osalanga Mungu poete baibazwa mindinga na nga bakola te. Ayo pana okomi mokolo bongo. Kana paka budani. Papa mangakia. Papa mangala na ye. Ya solo eza pasi toza aipa koko Stéphanie. Voilà, depuis moi na ya zoko ata otambola te azo boite moi ndambo aza en difficulté et za moi pasi nzamba sunga vraiment nzamba sunga. Voilà, koko amoni koko na ye et ma koko moi naloba nini ngai na bote papa boni omoni koko na yo boyo sepeli na sepedi ngai na zomona ye te banda botamaki na monaki ya azali kakao ngai na wuti kuna na poto kaka siko na kendaki na ye na kebeke nazo ya koyoka balobi mwana asidisi na kokende nazo ya koyoka bazongisi mwana bazo beta mwana bazo subela mwana bazo sala nini ngai na yebi makambo ya Dani kama kindoki azadi na yango biso toyebi te ka kindoki nja azadi na yango biso toyebi te mwasi ya Dani nde ni Clet alobi ke mwana aza ndoki ye mutu abongolisaka bana ye so ngabota mwana mwasi babongoli mwana akomi mwana mbali kaka ngai na yebi te mwana azokende sanza combien akokisi ata sanza moko te akende kobongola mwana na dibumu dege nini abongola ye moko ndo azadi na kindoki na ye azobongola bana na mutema na ye moko mane tango zai kuna yo uchi kuna kala mingi te wa bokutanaki pe na ye ngai nakutanaki na Dani te bongo bokilo na yo na ata bokilo na ngai namona kiete mwasi ya Dani ayaki kotala ngai te apesaki etambote te ata Dani ata mwasi na ye na kei mbala mibale namonani na bango te bayebaki ninga ya Dani babengaki ye koko asidisi kokoma tozali awa kwa papochinga alobi na koya ayaki te na mwasi wa Dani na Dani ngai namonaki bango te ogoloba nini par rapport à nde basali babi mwana nde aza ndoki ye nde batorture ye aza na bapota ntina makolo bakati ye suki kuna babi aza na misala mabe yango bazongisaki neti koli basalaki mabe leta asidisa na ye Dani mwana na ngai kama akufaki na balobi ozo bemesa nani oyo mama ya Dani zemi ya Dani bakangaki ye totikadi na dada zo ya kobota matozoi Dani tokodisi ye papa na ye zo kotisa ye na klasi nazalaki na Dani kaka awa delo na biso tokomi bindoki akendaki koloba kuna alobi tata mwasi ndo atindaki mwana tata mwasi Marceline njo alobaki kuna tata mwasi Marceline ayebaki te awa atindaki mwana ayebaki te akomi kofinga biso ajo finga biso mabe
biso nyonso bandoki. Mikanda ya mwana eza. Mikanda ya mwana ka batu na noko na ye mutakendaki kuzuwa mwana. Awa atindaki bongo kaka na kwa noko na ye jo mwana akendaki. Awa azungisi mwana atindaki nyonso kwa noko na ye. Solo eza pasi o bozomo nazali bongo koko ya Dani o aza papa ya Stéphanie mwana yo bazongisaki lokola koli et koko azolo bana pasi na motema eza vraiment regrettable pour na nini bato baki ko se comporter boye mwana oyo amuke boye botami sima tatani tango a voyager ye comme susu lo ezolegela ngai koma mwana muke ako changer était sexe ya bano ozobota esalema wapi akukisi eta sanza moko te ngai awa na kukisi sanza moko na kukisi sanza te ya aya kokokisa sanza kuna na sidisi na kokoma njo ye akendaki oyo mjo azo ya kuibisa ngai madi kombo sunani mama kombo na ngai Feza ma Feza yebisa biso sikoyo olobi nini mpona makambo nyonso oyo conseil ni opesi na koko na Odani nakopesa ya conseil ya ezo yoka ngai nazadiki ndoki nakopesa ya conseil nani l'etat apesa ya conseil l'etat ye moko amona l'etat moko ngai nazadi na conseil ya ko na zambi ye moko azomona biso nazadi na ye na kopesa ya conseil te akoyoka te kasi ba mama Marceline ko yebisa bango nini po ba olanda biso ba mama Marceline balandela kaka mwana balandela mwana ya amona mwasi wa Dani amona lubi na salaki mabe balandela kaka mwana ka baningi mwana akende kuna batinda nani tike mwana akende deta akende komona Dani komona kuna na poto ukobeta mwana te nani oyo mwana akumi na poto nyonso Daniel kosalaka ye mutu akosalaka nyonso nyonso leta kozuwa mwana leta kokudisa mwana Dani bakokataka ye bongo mikulu nyonso kaka mwana asilisi na klasi nyonso na mutu na ye. Merci beaucoup maman Feza. Merci. Merci. Tu veux ajouter quelque chose? Oloba? Moi na zoko kasuko oloba te pasi mingi na taso bande comme ça bazali ba oloba. Voilà, toza siko na l'équipe ya Dani Mususu. Bonjour. Bonjour. Marie. Olobi nini par rapport à makambo sur l'équipe na famille? Makambo leke la biso na famille donc tozo regretter ma casse. Tala moi na kutu ba sai démarche depuis comité na poto ba mo oyebi bien. Ba démarche à poto ndezala parce que mwana akomi kuna ba ozongisela o mwana zandoki mais ngana tangisa mwana o mwasi wana zoloba nini o mwana na ayebo koma kombo na ete azazoba ayebo koma kombo na ete ayebi kotanga enti na 10 te mais ngam moko na tangisa mwana wa bando koma bien na kati ya tableau mwasi wana zo finga ngalelo na yebi eloko te madame Mbokati wana donc nazo regretter pe makasi. Pour aider à bana bien à passer éducation na classe kuna bana wana baza donc ba comme na ba classe aminene baza bien. Bon ya comme izoba kuna ndenge nini. Comme izoba ye wana mona ye wana soko pesi papier soka kokomate. Donc abando lukane loka loba yango wana loba kika tika loba kaka. Mais mona ayebi na ye bien atanga na ye bien akoma kombo na ye bien akeno benga mwana kindoki kuna makambo biso do na famille biso peto yebi na biso makambo kindoki pete exceptionnel mikana na isi kweza mikana na eza pas oncle na ye mais oncle Dani non oncle Dani babi ça fait mikolo bele ba benge azo yamba te yango azo yamba na téléphone to yebi so ba yokani na Dani kuna soki ndenge ni nango to yebi na biso te mais faut récupérer mikana bana si photo kendo zwango il faut que la police si manango tozui mikanda. Merci beaucoup. Eh ben voilà, to comme na suka liso na psa lelo passe na mutema, je pense que bolande lisolo ndeko Dani na mwasi na ye ni classe na Québec. Ba bengsi mwana comme ne peut bien après quelques jours babani ko torturer mwana fimbu ko zokisa mwana bakati mwana suki ke mwana za misa mabe.
eza pasi mingi tosisa na ndeko na biso aza wa yo mpe eleki ya dani nazaleki na ye tolérance loba elongo na CP nango te eza ke akomati na niveau asubela mwana Niclette soki mwana azalaki mabe fale azongisa mwana na malembe nde bazwaki mwana ekuma babanda ozoba réseau ebele ke mwana ndoki mwana eza bien te aza parent aboti mpe 3 bana ye olinga te ke eya malédiction mwana oke komona ntina botakala mama eza normal te eza propre te ya bien te azwaki mwana eyaki ndoki ye mpenza afinga mwana ndoki mene moto aza ndoki azwaki mwana bato bayebaki te soki ozongisa mwana balingi mpe bazongisa mwana na malembe mpe mwana aza moke abomaki nde mutu te awa ayibaki mpe eloko ya mutu te kakoma ozoba réseau be amitiani na place nesiko mwana nini basali ye bongo eske olala pongi babiso baoyo tobokami mpe baparent te tobokami mpe bato soki yeke kosala mwana moninga bongo eske ye atika libanga na mokilo te ata kokabwana te me liwa mpe ezalaka kufa bana batikali mutu mosusu moto abokola bango eza bien te ata koexplike aya na eza kutu ntina te mpo prof eza wana mwana akokotambola te mwana aza mwana moke jamai kozwa evante makambo ndenge wana mwana aza mwana moke so amoneke mwana yebi otanga te alinga bandelo opesi éducation plus mwana aza ya 7 ans so azaki akomi na ba 18 ba 19 wana tokopesi raison ke non mwana akomi teti me na age ya 7 ans akobandela nde kopesa éducation nyonso oyo ya kolinga opesa ye ndeko na biso akoza mpe na problème te eza ke mwasi nini moto azodeside tema na poto bapesa mwasi bapouvoir nyonso ke mwasi soki alobi te te ye dena koza mpo aza mpe motu emo makanisi ezonga nsimaki aza mwana nga me mwasi soki kaka telemeli atelemeli mais eza bien te oza mwa Vraiment, il fallait moins tolérance et zalata, maman. Merci à toi. Comme nous avons dit, moi, expliqué que nous avons dit que nous avons pour boyo qui en pas si mina mtema li solo esa mina Québec eza inventé te eza vrai ceux qui ont monné na télé na kana makambo eza ya solo surtout tanga makambo to respecta déontologie bozoka koko mwana ndenge azo fashion na kati kuna pasi mingi na mutema. Merci pas Fabou Senteka le boss américain, merci pas Didier Masuki Mbale Mandefa Pembe, merci et pas Sylvio Wechi Bomongo Esanga, Carmen Kitambala, Emeline Zemba mama Likelemba, mutema tous pepele ambetolo, mère Eve Akumwa Pape na bosante la Diga Alvanda. Merci pas nous merci ko Yago Belisha maman na Ridge Randi Luwawa, un enfant pas comme les autres. Merci à toi Angèle Kinkela, maman Chantal Bwengo, merci pas na Tony Boulakati. Merci merci pas notre Dominique Nkiele, moi na Mustakata solo, Dominique Nkiele de London, Peter Diwabanza, merci pas nayo, merci pas bande konyo so balinga vie du public ne ba soutenir Arabi Mavinga, na pesi merci pas Bogo Sanderson, merci pas Anima Kwakala, merci pas Wilson Bilili, Wazan Bilili lo tokutana prochainement numéro ya Sika, avis du public toujours. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des